La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Na koleka nanga na shema ya TV, na koleka nanga na shema ya TV. La chaîne, la TV. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir famille. Na pesi bino sumbote na mukola lelo na elisusu liboso ba télévision na bino, liboso ba iPhone na bino, ya koloba bonjour na écouter bino, bonsoir écouter bino. Merci beaucoup na ba moureuse nanga, na ba mouré na place bozali na zangcité à kopesa bino mbote ba gros bisous ba moureuse nanga ba mouré nanga boza awa. Merci beaucoup na bandeko bazola na Mabia Star TV balobi na kata Mabia Star TV service nyoso tout ezali. Na service tout ezali bandeko na ngai suki to salaka suki maquillage ezali basonnerie ezali soko ebi ko zape na lisolo ya kopesa so bandeko na ngai ko hésiter te contacter toujours numéro ezawana ya Mabi ozwa moko a direct au PC lisolo ezo porter un plus na compétence ba ko angola tena ba un plus na compétence ba ko angola engel ba ke ba congolais na bangolais biso toza mutu moko na sina lo ba eloko place wana yena bandeko na ngai bobenga bopesa masolo po bateza besoin support na bino so bozo bopesa masolo te chaîne okola les chaîne na biso moko ya bakwa angola donc naza bina support na bino kandi balbaka ke likoni moko zwaka moto te mais to te bakoni mi bale misato moto kokufa te veut dire nga bake naza besoin na soutien na bino babina kata Mabia Star TV bande konanga tuza na service mususu yande kuna biso Yannick Assurance babi Yannick Assurance bande konanga azali ndeko na biso ya congolais neti ngana yo congolais na angolais ça tuza toujours mutu moko babi na kati ya assurance wana bande konanga ezali assurance maladie ezali assurance maladie bande konanga bino bozo mona na mikola lelo soki obeli bande konanga obengi docteur na yo ka docteur na yo azo occupé docteur na azo occupé mais na ba moment o bande konanga soki oza assuré na compagnie oya Yannick Assurance bande konanga soki nzoto neza bien te okoki kobenga numéro moko ezawana ezali numéro ya docteur privé na compte kano zo futa assurance na yo bande konanga ezali très bien compagnie oyo ngamona na expérience na nguna vona pendant temps moko ya ebele ya bande konanga bobenga oyo bika za intéressé ya ko assurance ya vie assurance ya maladie babino tout eza na kati ya Mabia Star TV bande konanga so totali basaki otomemaka so totali ndenge to liaka so totali ndenge to kababa mbongo etake biso ba famille bande kunanga il faut matos en assurance maladie et ça très important il faut qu'on appelle assurance ya vie bande ko so ba ke na osoma nanga assurance ya vie tezo na walukela kufa bande kunanga wone ezaka makanisa biso ba kwa angola pamba tenga na to kumbaka tozo assurance pourquoi pamba te assurance wana protéger biso na ka ba accident tant police akoya olakisi ba papier na ozana imonti ozana makamno studio ozana assurance na yo don't move my camera ya ozana assurance na yo omona ke police tanga koya okozala save eza pe ndenge moko na assurance na biso bande kunanga soki obeli ni ba moment oza très difficile numéro ya infirmier zali ya docteur ezali soko bengo expliquer kana yo ba rotine le docteur na ndako bien infirmier na ndako yo tala kana yo oloke na hôpital ba yo kango corona pamba na asina lo beloko place wana so ça intéressé bande kunanga benga na kopesa numéro ya ndeko na biso Yannick ko expliquer bien na lingala ba avantage na ngo eza na kati yo moko okosepera nango na asina lo ba eloko place wana na peso mbote nanga bandeko bazo soutenir toujours Mabia Star TV na peso mbote na Christopher Songo babi mobalo azanga keloko te na poche na iko na kata Mabia Star TV ya yonde yango wana
na pesi mbote na nga lisusu babi na jise meya de boss babi motema ya Auréline Meya babi na pesi mbote place aux na kata London sans oublier na pesi Dadi Ilenda na kata France babi ya yonde yango na pesi mbote libota mobimba na pesi mbote na nga balobi na pati Nzambe babi madame Dauphin na kata London na pesi mbote na pesi mbote na nga balobi na papi Chesko Mokonzi na kata France babi double yimoko compléter wana na nsi na lobelo ko place wana na pesi mbote na babi na Fola Mazambi babi Rea Kitendi na pesi mbote sans oublier na pesi mbote babi vina nga ya Simine petit frère de jeune na kata France ya yonde yangwana na bosente ya ko pesa mbote na babi na Yves Moussasa na kata London babi mobalu aza 5 mètres mobali tala mulai bazua pie babi mobala bato anenet si weto voilà et ce mino peut-être vous allez sans oublier na pesimbote na babi na JP Bwaka Kisikitia Kolo Kadena na pesi mbote mingi balobi voilà quoi babi lelo nezande lelo lezali repas tozo laksandenge nini tokoki kolamba repas moko spécial pana bana na biso balobi bandeko na ngai ndenge tozomona awa oyo eza resho na nga resho bandeko na nga bozomona nazalaka mingi lezi oyo tobengaka bolembu ya konika resho avant na bana kosala musala na ngai bandeko na ngai nazolasa bino méthode moko malamu ya koutiliser papier amlume soki ozosalela yango avolambo otia yango ntongo ozosisa kolambo olongoli yango okozala na facilité okozala nu na mosala te konikanika baresho mpo mate ngai moko naza na nga bolembu kota konika resho abandi kozwa papier na biso ya mio mpe na seboza mokuse nazwi papier na ngai ya mio bandeko na nga babi na pesi mbote na ngai babi na Kisangala de Luxembourg babi na pesi mbote place ozali sans oublier babi Bill Gates Genève babi eza kaka yo moko na pesi mbote place ozali pape na bisa mino na wakati yango deux parties kama teza ngo mokuse na chaka boye voilà to nazosala bandeko na nga na kozwa mbeli na nga abandi kotobola awa abandi kokata boye babi méthode moko ya bien soki osisi ka kolamba olongoli o mama osali te kozala mingi te pamatika misala eleki ebele surtout na poto awa osala te okosalaka soki mosala te fo osala mosala ndako mpona mosala bareche lisusu ezalaki baproduit nango ezali mais méthode ya mokuse yango oyo oyo nabimisi lidusu aya pe ndenge moko babi napesi mbote nango babi na Jansi Mvula na kata France na peso mbote sans oublier Sami Makome na kata France na peso mbote pesi mbote na Kateli Matimona na kata France sans oublier MK Kambi babi na kata London babi mwasi atonda nzoto partout soki otali mwasi atonda nzoto peso bino peut-être eza na oka ona mona na misu na nga tana sisi bandeko na ngai nazongiso na kati nazwi nini na nga na te awa nazwi mpe awa na te awa voilà nakombimisa ngo sikoyo bien merci babi ntango sikoyo ozomona boye ntango nakosisa kolamba biloko na nga bandeko na nga omonaka resho ezala clean na longoli mango epesaka mosala ya kopangwisa te oyo bakikalungu na kosalela natie moko awa voilà
Et bah vous s'abonner massivement à la chaîne Mabia Star TV beaucoup ça dessus te. Balobi tozomona awa repa na biso lelo na kosala pomme de terre na maki. Moni oyo eza maki. Wana ezali maki na biso yango. Maki bandeko na nga na kosala ngona pomme de terre na kosala ngona tuna basardina mike o yango tuna yango na kosala nango yango yo na kocha ndembi na biso awa tana kocha ndembi na biso awa bandeko na ngai na kozwa moi d'équipe magie na kocha awa tant na kocha d'équipe magie na nga bandeko na ngai na kati ya maki na biso oyo na kosala ngo bona si bo comprendre na la sabino er moko saucisse bandeko na ngai repas nango ezali saucisse oyo boyebi bien partout ezali ba France Belgique partout Allemagne ezali saucisse oyo na kosalela ngo na lipa oyo na kosalela na lipa na pain coupé na kosalela na pain coupé na kosalela na cheese fromage oyo yango na kosalela ngo lipa na biso en plus na kosalela ngo na mateka na biso yango en plus na kosalela banzete na biso to benga banzete kamundele bokomona ndenge nini nazo fabriquer eloko moko boye ekosunga biso na bino na sala pain coupé ya tige na sala lipa ya tige bandeko na ngai bolanda bokomona ndenge nini na kosala repas wana yo na lobi fiston fils na kata London na peso mbote babi mobali o aleki basebe na kitoko babi fiston fils na kata London ya ngonde ya yonde yangwana sans oublier bandeko na ngai na pesi bato bazo landa nga bozuita kolanda ngai bamourez na ngai to landa sikoyo deuxième partie ndenge ni nazo préparer biloko na ngai. Toye kolaksa biso ndenge nini nalobaki bandeko na ngai nazwi pomme de terre na ngai yango oyo. Pomme de terre na ngai bandeko na kokata yango mike. Kokata yango minene vraiment te. Ngati pomme de terre mike. Eloko ta mibale na ochaka moko. Yo balobi na pesi mbote na babi na patience vwanga babi ndeko ya Bill Gates na pesi mbote place ozali sans oublier na pesi mbote na babi na la belle babi chichu na la belle babi maman na prince na kata London sans oublier na pesi mbote na babi na patient muzingu babi na France babi les Bogards peso mbote yango nazo kata babi docteur Achille repose très bien yo mutolira mafofo mingi te ezama très bien kitoko mingi babi Willy Charles eza très bien mingi ekosuna biso surtout o yango yo na kozo siko nini nanga pana ko welela ta na biso na kokata ndembi nanga ezo mela pe kata ngana mabo basala mabo pona ni na koza ndembi nanga na kacha muke ena tana mafuta nzozo toka. Tant on a tué bande kunanga na jusqu'au pomme de terre nanga. Il faut aussi que na pomme de terre mafuta ezebele pote elembisa biloko no bien yango.
Mama Bomimbo Kaye. Babi Platini, la garçon belge. Garçon noir belge. La star Bomimbo Kaye. Le mot de pomme de terre là. Vous côté la tête. Yeah. Pomme de terre là en gros. Na dimne ma moto mukie. Moi na chema mafuta ebele. Pomme de terre il faut mettre mafuta. C'est pomme de terre na ngone mettre mafuta. Pomme de terre nango na mafuta en attendant nazo balolango bomona dimne ma moto pa ebela en attendant bandeko na ngai na kozwa maki na biso na kowelela ta nazwi maki na biso yango moko mibale babi melshimam akata London babi sans oublier na pesi mbote nanga balobi na Titi Ilunga babi la plus posée babi mwasi moko aza posé na London Titi Ilunga yango ya wana maki nanga yango bandeko na mona azokata maki soki nazobimisa maki so baloba na niveau comprendre nanga na accent babi sans oublier balobi Olivier Vital Olivier Vita na kata London kuna nazosala kuna nazobaloba il faut mettre na mwa mafuta pour ebela bien azosuma kinanga natie sorry. Bah, il faut s'abonner massivement à la chaîne Mabia Star TV. Donc, vous allez décider. On dirait coquine, on a baxé le sous. On a un mobile à l'air bien vraiment. On a baxé dedans. Voilà, et coquille boy. Tani makinanga. Nazu suko ndembi nanga natie. Vas-y, ndembi natango ocha ndembi faut assi kosokoli ndembi pe uti na shop. Nazwi ndembi nanga natie. Nazwi Keep Magie nanga. Nazwi Keep Magie nanga natie. Natie Keep Magie moko. Natie Keep Magie mibale. Ça dépend de la quantité ya maki aussi la biloko. Ton ase bandeko nanga nazo mixa yango. Tana mixa yango esili nazo tuna nanga oyo nafungoli okoko tshona ta sardine koko tshana yo iloko soto olingi menga na préféré na tshana nga tuna oyo mo tuna nga yango da bakati kati ayeki bon na sangisa ana maki nanga babi mama soko yebaka ko lambe on ne sait jamais ole bana na ombo mtuso alembela bango biba kino leska batu misusu omona bana bakamaka na ina kinanda ka muninga nanga
Obi ke maman moninga na lamba ya kitoko. En attendant, voilà. Il y a iso lemba. Au senti pe ke ni neza o lemba. Yango lo nazo balola kaka. Aussi sur le ballonnement. Le muscle bleu on a open bouillir la terre. En attendant, je vais la caca. Dans le cas où je pas au bas, je vais séparer en haut. Bana ba usipana ngoni zama ripa bana bana ba usipana ngoni pomme de terre na ngeza kana moto oh pomme de terre na como bela. Pomme de terre comme bela. Quand on sorti pomme de terre comme bela bande konanga. Na longo di pomme de terre nanga. Na zui na tie awa. Bon di pomme de terre nanga seko na komo sangisango na maki. Il faut aussi que pomme de terre et lembi. Nabi Karine Bercy, Sekera Bercy, Luka bana yango. Na sali bande konanga na zwi nini nanga oyo kalungu na te awa tala ochaki kalungu nanga bande konanga na kozwa lutu kaka muke ya mafuta na te awa Jesus eso nache mafuta nanga wana to nache mafuta nanga na bandeko nanga na sangisi pomme de terre na biso na maki omoni na sangisi yango na sangisi pomme de terre na biso na maki pomme de terre na biso yango yo na sangisi yango na maki yango omoni pomme de terre na sangisi na maki na tuna na ndembi na Keep Magie okoko cheno pe sardine kota to sel bande ko na ngai to zela mafuta na biso ekanga eza mafuta ekangi voilà mafuta na biso ekangi bande ko na ngai na zwi mafuta na zwi na tie awa quand on a tie boye abani ko pousa ma pomme de terre ezwa ici kanyo surtout
tozozela nino elemba mwa ndambu. Hello famille, tomoni maki na biso totiaki yango ebeli. Maki na biso ebeli yango oyo. Maki na biso ebeli. Maki na biso ebeli totia yango awa. Bomonte bimi. Maki na biso yango. To 6. Maki na biso na ordinaire chaud muke. Na kotia yango na chango awa. Maki na biso na chango awa. OK. Tant maki na biso na chango awa siko botala ndenge nini na banoko sala mapa. S'abonner massivement à la Mabia Star TV pour vous aider site. OK. Na bandi sikoyo musala nanga. Bande konanga bozomona. Ezali pain coupin. Ezali ba mapa na biso to 4 yango. Tango to sala lipa o bibisango tige ninga na to sala olongoli ba mpandi oyo. Ngi mpandi oyo obwaki. Obaluli suboye. Olongoli mpandi oyo obwaki. Tango osali boye bandeko nanga 4 na 3 parties. Partie moko na kati. Bona nanga biezama très bien. Za e amova na papa. Oloko osali zate ya osali kamundele ya lipa. Bon na kati de na kata kipo na save ta na biso. Na yoki bongo lisusu bandeko nanga na longoli lisusu oyo. Baby Bob Stone de London. Apeso mbote place ozali. C'est lisusu na kati yango sur 3 parties. 1 free. Tant on a ça que bandeko nanga bolanda bien. Bolanda na bien vraiment ni nazo sala. Tant on a ça que bandeko nanga siko na kokoma kozwa nazu bandete nanga kamundele. Bandete nanga kamundele yango. Eza kamundele yango na ti a. Okozwa siko lipa okobalusa ngo bona mpanzi. Munga na te na balusi lipa bona mpanzi. Na che lipa boye, na che lipa boye, na che lipa boye. Voilà. Tango na che lipa boye bandeko nanga na kozwa sikoyo saucisse na biso oyo. Mais fait à 4 ni on peut save ngata. Non za saucisse na biso bandeko na ngai. Na chongo na 4 a oche saucisse mokawa. Oche saucisse mokawa. Oche saucisse moko awa. Ton na che bandeko na nga ekangami. Tango ekangami bandeko na ngai. Na baluse loko na zo 4 na ngoboye. Na kolongola mwa banini o lisusu. Oyo su na kolongola ngo bomoni nga na longoli yango. Tana longoli bandeko na ngai na kozwa sikoyo banzeta tige na nga oyo. Na kozwa sikoyo banzeta tige na nga oyo. Oyo eza boye. Bomoni na kati yango bo comprendre non? Na kozwa sikoyo banzeta tige na nga oyo. Na koti si awa. Donc jeta tige koti awa. E koti na lipa.
kotisa yango awa ekoti na lipa mosusu kotisa yango awa ebimi na lipa mosusu bandeko na bino bozomona ndenge nazosala yango voilà nazwi lisusu nzete na ngai ya kamundele natie lisusu awa fa na kata en 3 parties natie lisusu awa film mabe moi sercite makabonde yo bongo nanga bandeko nanga ACP bandeko nanga babi s'abonner massivement na chaîne Amabia Star TV babi bokozala décité wes voilà nazwi lisusu bandeko na ngai ya suka na kotisi awa ekoti na saucisse oyo ebimi na lipa oyo ekoti awa omoni bandeko na ndenge esali na chango awa to na che awa nazwi su lipa mususu atie su saucisse awa atie su lipa mususu awa 1 2 3 4 3 natie lisusu nini mususu awa soki bandeko na ndi nazwi bino temps ezeli omobi makasi naye lisusu bandeko na ngai ya kokata lisusu mwa biloko oyo normal fana kata yango boye mpe ezwanga ata mingi te nakati lisusu boye natie to natie boye nazwi lisusu bakamundele na nga tubi awa ekoti awa na tubi awa babi ekotaka kaka ife ekota na lipa bien ekoti na lipa awa babi soki ozali mama oza mwasi libala ifo koyeba kodébrouiller biloko mpona bana surtout na moment ya corona oyo bana bakokende mingi baklasse te ezama très important kosala bango biloko moko bo bana bazala base retrouver mpe quoi donc ekotisi yango mange eza ta tozomona ezokota ekoti naye lisusu awa nakotisi eza mosala kati lisusu basonge oyo tapi basonge oyo pekoyi na oto kokende natie lisusu awa donc tolanda nano ndenge tosala ngo bandeko na ngai bomoni tige na biso yango ebimi ya mapa bomoni te ebimi okalinga moke na kikalungu ebima boye ntango soki okokalinga bo bandeko na ngai okozwa fromage na yo otie su na kikalungu awa oza cheese cheese otie na kikalungu awa j'espère que mai ekauki otie cheese na kikalungu ntango otia cheese na yo oza sike elembi ozoma bandeko na ndenge ezosala ntango ozosala po bandeko na nga ozwi lipa na yo otie awa ozwi lipa no otie awa sorry ozotie lipa awa
ozili panoche awa bandi kobalola kabli na yo bien bandi kobalola ntango esali bandeko na nga bomoni ekoti cheese natie awa nazwi lisusu bonotie bona lipa nyonso tu sisi na lipo natie awa nazwi lipa mosusu natie bandeko na nga yango oyo nazotia na bamapa nyonso tu ozoma nde nazosala natie su lipa na nga awa eza ma mosala eza mosala donc bomoni nde esala ababebi bosabone massivement na chaîne ya Mabia Star TV bokozala déçu te tiens ce soir juste fromage là soso yandeka lisusu kama moto kona tango babika repa moko kitoko bandeko nango olike yango osepe nango partage video please bamama il faut toyedanaka oyebi repa moko oyo osala yango ana kata Mabia Star TV ekosala biso bien makasi tomani nazosala hello famille bomoni repas na biso oyo yango esili ndina baoloba nini na biso yango oyo
kabu na biso ya lipa yango yo bomoi lipa yango yo kabu na biso yango ya lipa yango yo kabu yango yo oyo maki na biso yango yo maki tosalaki na pomme de terre oyo ezaka biloko bana nasalaki mwa ngombe banikana nasalaki yango kabenga suko muna bosani nasala yango mpe mingi lasagne ya oyo eza lasagne yango yo sali yango yo sikoyo ekomi moma ya kolia bandeko nanga bomeka bokozala desu te nakoya sikoyo na mbeli nanga na kati awa on s'abonner massivement à China Madi à Star TV vous allez décider yango maki na ngana to sala ki on atia a pembeni yango na jusqu'au lipa na ngai ya fromage yango yo lipa na ngai yango yo bomu te sali lipa goût moko mama meka goût na tie lipa na ngai awa na kozwa deripa la chaîne de sa qualité, la chaîne de qualité. La collecte na chaîne de sa TV, la collecte na chaîne de sa TV, la chaîne la plus. Bande konangai, bomoni yango lipa na tie. Na yesu ko na viande na chaîne na yo okata ndambu. Yango yo. Quand tu as déjà beau temps, tu as une partie nae. Ma maman bon mais ça répond très bien. Les aba papa, ça très bien. On dit passer en maman encore. Nachi awa. Voilà. Balobi merci beaucoup na ba moureuse nanga. Merci beaucoup na ba mourir nanga o bolandi vidéo oyo. Babi bo meka e ko sala biso bi makasi. Lelo répond na biso zala ki ya cabri ya lipa na saucisse. Donc lipa na biso ana to kata ki ono bomona to kata to te saucisse to kalinga mo mukie na kikalungu na maki na sima nango to yozwa fromage to chona kikalungu to komo balola lipa poke e kanga maboy. Ce que moi peux quand même te problème mais c'est ça quand le fromage ezwa likolo a lipa comme ça lipa moi et comme ça lipa goût. Voilà. Ya mususu yango maki na biso bande kunanga to sala ki on a pomme de terre toche keep magie ça dépend ya ebele ya maki rosala na sala ki maki on a esenga na cha de keep magie na chena ndembi nanga. Donc voilà, na pomme de terre na cha ki na kati. Merci bozo mona yango. À côté de la zen, na bisto sala déjà comme habitude bande kunanga repa ba balingango de lo bakolia bongo. Merci beaucoup na bande kunanga, merci beaucoup na ba mourir nanga. Ba lobi bo s'abonner massivement China Madi à Star TV beaucoup zala dessus. Voilà, repa na biso alelo yango. To moni ni bala simande kunanga so mono sepe na repa oyo comprendre te benganga na zawana pona komto so kwa ngola. Dena lubaka bande kuranga biso na biso fallait to sungana wa ebi repa o te o la kisi muninga po te bana na biso bazala kamiko kene pa vazin te pamba te soki vazin betele biloko boy o mona na komi krake na kene pa vazin nini azona na biloko kolia na poto donc on ba me fato créer raboye et ça la rappelle bien makasi na ndako repa mo ba moni mama kotisi na ndako.
merci beaucoup bamore na ngai tokomi mbala ya nsima merci beaucoup na tana bino bolandi tikete nzambe alola sala bino bolamu soki nzambe ayelelo te tokoya lisusu liboso batelevizio na bino liboso bacomputa na bino po te tolobela lisusu makambo ezoluka na computa na biso ndeni ya kolamba ndenge nini makambo ezoluka bavi na biso oza na lisolo bandeko na ngai benga biso na numéro wana ekosala biso bien bobosa te bandeko na ngai soki oza na besoin ya assurance ya vue bandeko na ngai contactez toujours Mabia Star TV tozana bien placé bandeko na ngai tokopesa numéro ya ndeko na biso Yannick Assurance ako expliquer bien na lingala oko comprendre très bien omona ke ezala ba avantage mingi na kati etake biso ba famille pamba te na moment tozo vivre bandeko na ngai ceux qui oza na famille il faut zala na assurance maladie pe na assurance ya vie pamba te tozo mona bandeko mususu omona na ozo assurance ya vie ya vie te bola kena liwa non bandeko na ngai toza quand même na poto bat mususu assurance ya ndako so ndako eziki l'état landelier compagnie landelier donc biso ndako kozika te meliwe eza pa na mutu nyonso tu na asi na lobelo ko place wana bandeko na bo benga numéro ya Mabia Star TV na kopesa bino numéro ya ndeko na biso Yannick Assurance bo soigner bien na lingala bobo santé bandeko na nga soki olingo sala séjour à malamu na mboka ya Congo contactez toujours Mabia Star TV toza na flat na biso kaka moko ya PDG Frank Ozi ezali na avenue Dibaya numéro 6 face à face na maison de la Bible babi kuna soko za na besoin de chambre salon 2 chambres 3 chambres studio balobi ezali kuna na kati ya Fleuve Congo ya Niue ya ndeko na biso Frank Ozi azali mola London yo mama yo papa ovani na mboka France Belgique Allemagne Autriche Angleterre partout ozali osala ka séjour na yo wapi benga la star okozwa discount soki obengi nga bandeko na ngai ozwi numéro ya PDG Frank Ozi lobi nazo benga de la part de la star bandeko na nga bakokitela yo mwa moto moko ya muke okozala ya kosepela nasi nalobi eloko ba bizu ya to monani mbala ya sima